Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision. Avantage de la spiritualité, que la spiritualité est tant qu'ils allaient pouvoir absolu. ndenge ngai nani okwamie na boloko ya bolingo oyo nzamba linazo ape bambo nanga bien ya on a préféré na sala nanga vie Baby kiss. Accepte de porter cette bague que je place à ton doigt. Maman nangaye Fongola matoi o kalisolo Mwana londe mama Gisnovit ameme biso la solution pour l'opposition ya nzoto na biso yo muto beti ya batampo esala 15 à 20 ans esilaka te mwana Londres alobi solution ezwami somba kaka Gisnovit bakola na nzoto na yo na ismen ya bamba nzoto kokoma lekeleke poete mwete gu balapa solution ezwami mpona baposo ya nzoto na biso kobanga te yo mutu osala 15 à 20 ans tampo esilaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali poso ya nzoto na yo Gisnovit eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami bona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa. Nathalie Botondi, Bandero Balanzi, à Nouvelle Tendance, partout Mozali. Merci beaucoup, Nabino, Yakoebe, Teboza, Ebele. Ibosa Batando Ike, Nabino, Ponakolanda Magazine, Nabino, Vérité ou Réalité. C'est une nouvelle tendance. Merci beaucoup à toi. Et puis, Bozo, Pesabiso, confiance sur s'abonner, Ebele. La chaîne Nabiso, une nouvelle tendance, Pena Alain, Ndele TV. Merci beaucoup, Yakoebe, Teboza, Ebele. Et Tikato, Bisabino, le roi de Messano, Awana, nouvelle tendance, Kotal Sabino, Imaki na terrain, Kotambola, Kitambola, Kipona, Koluka, information. Pour Nabino Kotel Sabino te moi mboka na kombo ya Jama Kabund oyo azali vice-président de l'Assemblée nationale oyo pe aza président il y a eu UDPS azalaki libanda ya mboka akendaki na session parlementaire oyo akendaki kuna na mboka Kigali na Rwanda et puis wapa akendaki toujours kostolola la bato ya APC pe na Union européenne et puis wapa basangana ki toujours on a koluka solution ya République démocratique du Congo to pe na koluka lolé kotala lolenge ni makambo ko kotambola awa na mboka na biso nati na wana mwa na mboka Jama Kabund azalaki libanda ya mboka pona koluka ba solution ya mboka na biso pe biso pe nouvelle tendance to tsala ki simate to zalaki wana sur le terrain to zalaki l'aéroport tozalaki wana eloko kaka sala mwa pasi komona lolenge nini bandeko na biso ya UDPS baza kofinga baza koloba bomona bino mona ba image parce que tozalaki wana koloba mabe mais to préféré bino bomona ndenge ambiance elekaki bomona pe ndenge balakisaki esengo na bango ya koyamba président a une bango na komba Jama Kabund bomona pe ndenge Augustin Kabuya azalaki wana oyo aza secrétaire général ya UDPS ayaki koyamba mwana mboka Jama Kabund bomona pe bakadre ebele ya UDPS bazalaki wana bomona pe bakombatant ndenge bayaki ebele ko répondre kuna na aéroport ya koyamba mwana mboka Jama Kabund ndenge autaki libanda mboka pona na Kigali na Rwanda kozonga na awa na mboka bate bele bakanisaki lokola akimi pona na koyoka na te na bango eza entre cash na FCC bato bakanisaki lokola akimi mais akendaki toujours na session parlementaire pa wapi akendaki kosolola pour la solution
vision par rapport ya mboka na biso par rapport à ndenge nini akoki kotambusa mboka ndenge nini mboka ekoki kotambola tozotika bino bolanda ndenge nini ambiance ezalaki na aéroport ndenge nini toyaki na bango ti na siège na bango kuna na limité na 10e rue botala ndenge elekaki nouvelle tendance ezalaki wana botala ndenge makambo elekaki na aéroport. C'est parti. Botonzi ya koebete boza ebele libosa batanzo ikenda bino pona kolanda magazine na bino yoka base na Baraka télévision lelo yoka base eza spécial parce que ekiti na aéroport international ya Njili epa iwapi toye koyamba vice président ya assemblée nationale na kombo ya Jama Kabundu azalaki na mboka Rwanda epa iwapi akendaki kosolola pona mboka na biso akendaki toujours na Rwanda pona koluka solution ya République démocratique du Congo na maye batali mboka akendaki voyage parlementaire et pas iwapi akendaki koluka kosolola na bayiboka mususu na Rwanda pona koluka kimia to koluka makambo mususu awa na mboka na biso yango tina wana magazine na bino yoka base eza awa na aéroport international ya Njili pona kotala lolenge ni vice président ya assemblée nationale Jama Kabundu aza kozonga awa na République démocratique du Congo ndozo mona ambiance ya IDPS ambiance ya ba membre nyonso ya IDPS ezawana pona koluka koyamba président vice président ya assemblée nationale baiwapi eyekozwa vice président ya assemblée nationale na kombo ya Jama Kabundu azaki na mboka Rwanda epa iwapi akendaki koluka ba solution toujours pona mboka na biso natina wana toza awa kosolola na baye toza komona awa baye koyamba vice président Jama Kabundu boyo kabango ndenge bakoloba na micro na biso ya yoka bazi mbote papa mbote mama magazine na biso yoka baza Baraka télévision eye komona UDPS ndenge yeko yamba président na bino eko yamba vice président ya assemblée nationale sengono ezani ni papa na esengo nanga ezali ke komona mwana mboka akendaki na nzoto kolongono azonga pe en bonne santé et on est là nombreux poto yambaye c'est ça notre joie. Alors que azaki na mboka Rwanda banda mikolo ebele oza sûr que eloko oyo président kende ko sala kuna eza utile pona mboka na biso soit eza malamu pona mboka. Oui yazali ambassadeur ya mboka c'est-à-dire akei pona kolobela b'intérêt toujours ya RD Congo parce que d'ailleurs c'était une mission officielle akei te tourisme et ezaki important parce que vous êtes sans ignorer qu'Azali n'a nos diplomates de formation. Par rapport à Batebele, Baloba, Biloba, Loba, Bayebite que Azali Moutoua Tangi, relations internationales. Donc il maîtrise bien la diplomatie. Yaomonika Kendaki Kolobela, Mboka Libanda. C'est vrai
Selon les années, nous avons quitté l'élo, nous avons la République démocratique du Congo. Ah, il nous manquait tellement fort. En tout cas, présence naïe, c'est notre force. Il y a tous les Sengomaka, c'est à la Bilongia Batutu, et ça vraiment Ngebungebu. Pour nous, l'accès que vraiment on est joyeux pour un retour naïe, parce que Moutouana est très important pour le Congo. Très important. Oui, très important. Bote maman. Bote maman. Tout le monde a un rapport international en Njili. Sentiment les années Nicolas Kozwa, président, vice-président et Assemblée nationale. Sentiment l'angeza vraiment ébélé parce que Mboka Nabiso eza vraiment na posa ya batu ya boye pour na ko faire évoluer Mboka. Toza na karaté pour na ko soutenir batu na kati ya makambo o eza ko boma Mboka. Tant to moni mutu oyo azo saila na profit ya Mboka pour na ko faire évoluer Mboka. Pourquoi pas to ya ko soutenir ye? To ko soutenir ye pendant un moment azaki absent na kati ya Mboka akendaki ko répondre représenter Mboka na biso na pays eza ya Rwanda. Voilà pourquoi retour na ye omoni accueil eza chaleureux oyo yango to yeko yamba ye. Donc pour l'accès kaza le bienvenu aux zonga na Mboka. Moi na Mboka tanga zongi na mabele na ye. Il faut to soutenir ye to yamba to bakaza le bienvenu. Merci beaucoup. Bote papa. Bote maman. Tout le monde en aéroport oyeko yamba vice-président de l'Assemblée nationale. Sentiment na yo ezani. D'abord sentiment de joie pour na koya koyamba moko ya ba oyo bazo la fierté ya Mboka na biso. Ba parlementaire oyo ya solo. Parce que tous les parlementaires, les lots oyo, dans l'hémicycle, le palais du peuple, les parlementaires, moko biso to bengo ngamoko na lobaka ke ba parlementaire oyo ba besoin privé. Ah bon? Oui. Deti. Net ba oyo yebi wana. Tonga yebite? Oui, ba o baza kuna baza ebele, ba parlementaire moko ba besoin privé na bango ya ba mabumu na bango. Mais to ko yamba moko o azo la fierté ya hémicycle le lot oyo batu nyos o ba ko la espoir. Vous savez, ce sont des politiciens oyo oya ba époque o biso tozomona na ba besoin oyo Mboka na biso ezana ngo besoin. Il faut que na ba député ya boye. Est-ce que aux autres qui na ba voyage junior au vice-président Jean Kabunda zo sala ça ko aboutir na quelque chose na Mboka? D'abord oye ba ke Congo ezalaki déjà na ouvre du sous-sol. Président de la République azokende ko bongisa na ba mboka mususu. Jean Kabunda côté azokende bazo yamba pe malamu azako lakisa image ya parlement na biso. Donc azoko sa parlement na biso na ba parlement ba pays africains na ba pays européens. Vous savez qu'il y a toujours résultat au tozo zo escompté. Na ba voyage na union soit sali. Ba rapport eza malamu. Merci beaucoup. Merci madame. Bote maman. Bote yaya. Tomonio awa na aéroport international oyo yamba Jean Kabunda aza vice-président ya Assemblée nationale. Est-ce qu'on nous allons par rapport à voyage au président? Nazana esengo mingi d'abord komona ke uta papa de fin Tshisekedi akenda tozi mutu moko o tomoni ke papa za incarné kati na ye. Aza d'abord na souci ya Mboka. En dehors ya souci ya Mboka aza na souci ya bomwasi etombwama. Bisika nyonso akei azotala intérêt personnel te. Azotala intérêt ya bana na ye te. Mazotombola nanu Mboka ekende liboso po soki peuple congolais abongi ya kozala na kimia na ndako na ye akolala na pongi ya kimia akolia na kimia aza moto oyo aliaka na kimia te na ndako na ye mpona nini alobi ntango nazwi ya kolia boye na ndako na bato mosusu libanda bazolala nzala ifo na mwana na libanda ndeko bimo abimi ake kobongisela biso ba peuple congolais ndenge papa ye moko alobaki le peuple d'abord.
inamovible incontournable. J'aime caca. J'aime caca. D'ailleurs, on embrasse au caca. Bon retour. Intérimaire, le président de Kabouya et le président Jean-Marc Kabouya. 520 gigas. Inoxydable, Etienne est ressuscité. C'est le mot. 520 gigas. Notre joie et notre foi.
Tshisekedi aposo akufa. Oh nani. Yo voici ma makasi hein. Yo voici parce que toyokoyamba président bino balobani bona basi malobeli Jean-Marc Kabunda Kabundi ya mutu moko ali ko mériter double honneur ali mutu moko oyo ngai na ebie
dans le 8e mois, il y a 2016, dès qu'on doit être dans le secrétaire général, il y a IDPS. Donc, les premières accueils na yo base réservée pour na Ibanda, Aza à la tête à partir na biso. Donc, tout l'accès à la face du monde, tout l'accès à Dongolomé, souvent à l'Ikoloba, Jean-Marc Babenganae, Jean-Marc Adel Fien, na IDPS, dans la Boye, tout l'accès à la face du monde, Jean-Marc, la Simane, Ali na base, où ils allaient soutenir. Donc, dans la slogan Moko, dans l'Ikoloba Mikolo, ne touchez pas à mon président. Dongolomé, soit à l'Ikoloba, soit disant que le président Nabiso, Félix Antoine Tshisekedi, sera devenu président, c'est grâce à Joseph Kabila, c'est faux. Biso doit bien être un secteur le 30 décembre, il y a eu élection dans ce pays, la République démocratique du Congo. Le 10 janvier, Corneille Nanga, Wazaki, président, il y a Seni Aoutaipa Kabila. Namuno Konae a publié que Félix Antoine Tshisekedi, le ticket gagnant, président provisoire de la République. Le 24 janvier 2019, Banzouji, il y a un cours constitutionnel, confirmant que Félix Antoine Tshisekedi a 37 ans d'élite, il est passé 37 ans d'élite. Donc, Badongolomé soit tika koloba biloba loba pouvoir oyo nzambe mutu apesi biso eza effort à mutu te o cadeau te ta mérite. Donc à la face du monde omoni masse base oyo koyamba Félix Antoine oyo koyamba Jean-Marc Kabund eza kolakisa ete azali na base na nsima na ye dunia kilanga Shadari Mak. Merci beaucoup. On a beaucoup Rolanda, Nengenini, moi la Jean-Marc Kabund azalaki vraiment accueilli et pas y a ba cadre IDPS et pas y a ba combattant. Nengeni bayamba kibobo moni ambiance ni ezalaki na kati rapport wana biso pe tozalaki wana mayele kaka nouvelle tendance pour na koluka kozula bino ba information bomoni Nengeni ni ambiance les kaki bomoni Nengeni ni ambiance ezalaki mais pas si kaka parce que kofinga ezalaki wana tozo ebate baza ba partenaire na ba parce que bazo travailler ensemble entre Cash na FCC mais kofinga ezalaki wana makambe belé ezalaki wana na banje tozo ata mikolo zoya ya koluka kosolo la pena bango koluka toyeba ka pourquoi Koswana oyo pourquoi makambo oyo aussi la camp parce que baza bato bazo travailler ensemble toujours ezaka apona bien ya mboka na biso mais tozo ka mwanenge makambo ngo ezako mata kaka tokosenga na bande ko na biso ya IDPS tokosenga pe bande to FCC ba meka mpe pour retirer ba maloba na bango par rapport ba oyo so bato lobana et ça la malamu peza mingi te comment vraiment na suka ya émission na biso o to lengele pona bino mokali lo to zakika sur le terrain pona ko lukla bien information et pas bomona ndenge nini makambo tambola ki bomoni bino moko lo lenge nini kofinga
koyemba esengo ezalaki na bandeko na biso ya UDPS. Merci beaucoup et pas bozaki ebele ya kolanda biso. Merci ya koyeba ete bozalaki vraiment wana pona koluka kolanda biso. Ba bo sepel nango bo pesa merci na Lenzele TV, bo pesa merci aussi na Nouvelle Tendance parce que tout ça la kawana toujours pona bino. Merci beaucoup à toi ya Janisita depuis Suisse. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup aussi à Joe Shongani et puis pour la biso depuis Paris. Merci beaucoup à toi ya Joe Shongani yo motomoko tellement bien. Merci beaucoup à Yado le parrain. Merci beaucoup à toi Yado babi moi na U2PS ya solo. Merci beaucoup à toi Yado pourquoi pas na Polé-Cha. Allez Polé-Cha. Merci beaucoup à toi les rassembleurs et pas aussi la biso voilà muninga Joe Shongani muninga ya Yado les parrains. Merci beaucoup aussi à Mamboukula Sembolo, merci beaucoup à toi depuis Rotterdam, merci beaucoup à Joe Bijou, merci beaucoup aussi à Kiala Lusala, Kuna en Angleterre, merci beaucoup à toi Jojo Habib depuis Paris, Nathalie Boton, Robert Bozaki Pelé, et à Kolanda Bisso, na Nouvelle Tendance, na l'Inde de TV, vous la brancher, et na Nouvelle Tendance, na l'Inde de TV, tout le temps, na Mikolo Mizali Foya, portez-vous bien et bye.